makambo bamona ba match tozo betisa babi tozo pesa pe joueur tel. Pourquoi bienvenue fofo so ala ninga ko kamate. Bienvenue fofo ndena. Oh, mais joueur ya mukandati. Papa mamuzo bengeza. Nazo pesa bibi yango kende o changwa kache. Aujourd'hui, on a commandé que joueur, on a beaucoup de gentillesse. Et puis que ça lui est passé. Et ça l'est passé. Mais ça on a pas comme bah ami nanga na yebsa bango kenga na bongo na bino pe bongo na to pas Yesu. Mais dans l'équipe moi ils ont bête balle là ils ont gagné Mikolo na ki bonzambe to be makamwa ke makamwa changer qui si dans la balle était papa. Bonzambe na ba poudre na poto. Soki équipe eza bonzambe. Bo équipe a on a ça exact nazolo babongo pona yebi mambango ti donc yo ba on beta ba jouer qui. Shalom, shalom, fidèles téléspectateurs. Nous vous remercions pour votre fidélité que vous accordez à cette émission. Rien que la vérité. Et c'est Bonzambe et Kitana Loye, mon amalo apena misala. Le lo Bonzambe et Kitana Loye, moteme et Kita maloba bien-aimé dans les Seigneurs. Merci à vous tous qui êtes connectés sur votre meilleur site, La Voix Céleste Nzela Lola. Tokoko t'a bien aimé dans les Seigneurs. Un grand merci à pasteur Feza Missi à la bouche autorisée de l'Éternel depuis Suisse, précisément à Zurich. Et sans oublier à notre sœur Philo Moukwaya Motema Bivens de Homo depuis Kunana Londres. À notre sœur aussi, Maman Nabiso, Gisèle, Lukelo, Motema Papa, Emmanuel, Kuna na Boston, et puis notre pasteur, pasteur Joël, Longo, Motema Maman, Esther, Longo, Kuna na Angleterre, Bonzambe, na Bonzambe, Lola, et sauf ta bien-aimé dans les Seigneurs, toujours na cadre informé, bino, le loto yambeli binonen, en tout cas. Vous découvrirez tout à l'heure, là, bien-aimé dans les Seigneurs, Azali pasteur, Akoma pasteur, mais Azala magicien, le loto ben ex-magicien depuis 1974, bien-aimé dans les Seigneurs, Nakombo, il y a Papa Nabiso Mutombo Jean-Marie Opeke à Bengami Penakomo, il y a Elvis bien-aimé dans les Seigneurs, Aza déjà wana bien-aimé dans les Seigneurs. Mais avant de m'entretenir avec mon invité qui est déjà là, j'aimerais vous proposer un spot publicitaire et on se retrouve tout juste après pour les entretiens avec l'ex-magicien Papa Jean-Marie Mutombo Elvis bien-aimé dans les Seigneurs. C'est parti. Mais tozolo bango pote to kebisa batu bayeba ke Satan azali et que soko sali erreur okoya na piste na ye. Ngambo malamu eza ngambo biso to komi lelo ngambo Yesu Kristo. Et tozo senga pe bino bande ko bozolanda biso bo soutenir biso surtout mingi na prière. Na yebi ke ba besoin matériel financier ezanga nango te. To le la pe oyebi biso ka to le la na biso mais oui mais ngai na senga mingi surtout pe prière. Potalaka depuis 86 wana na bongo la motema ti lelo ba réclamation ezanga kate ba combat ezanga kate ba to pe ténèbres balingi makambo neto lo bango boye bo découvrir ngo te bazali prière na yo et ko fortifier nga et protéger nga. En plus de cela ce qui peut au monique motema nzambe simbi yo o soutenir pendenge ndeko auti osenga ke to koma pe bambanda kango bokomona pe bana mbanda ko bazana Kishasa wa. Bon, on va oleka Elvis Elvis to yebiye ba confirmer awa ba makambo ba mona ba match tozo betisa babi tozo pesa pe joueur tel. Pourquoi bienvenue fofo so ala ninga ko kamate. Bienvenue fofo ndena. Oh, mais joueur ya mukandati. Papa mamuzo bengeza. Nazo pesa bibi yango kende o changwa kache. Mais papa tangi comme papa oui que yo aujourd'hui on a commandé que joueur on a beaucoup de gentillesse et puis que ça lui est passé. Et ça l'est passé. Mais ça on a pas comme bah ami nanga na yebsa bango kenga na bongo na bino pe bongo na to pas Yesu. Mais dans l'équipe moi ils ont bête balle là ils ont gagné Mikolo na ki bonzambe to be makamwa ke makamwa changer qui si dans la balle était papa. Bonzambe na ba poudre na poto na ba poudre na ba botine. Est-ce qu'on parle d'ingolo ba équipe ina na ki bonzambe. Exacté papa. Équipe ils ont bête balle. Exacté na lobi exacté. Soki équipe eza bonzambe. Bo équipe a on a ça exact nazolo babongo pona yebi mambango ti donc yo ba on beta ba jouer qui